Mbote, Balanyo Soya, je suis Lokamba TV, très heureux de vous retrouver sur cette chaîne, la chaîne qui nous édifie tous. Merci pour cette confiance et la fidélité. La chaîne Abino, je suis Lokamba TV. Vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Vous êtes en Australie, Chypre, Canada, États-Unis, ici à la capitale Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci pour cette confiance. Ici, c'est notre émission Second d'hiver parce qu'il y a Second Souffle que nous, là, on trouve le pasteur. Le prophète, je suis Lokamba Kounz, il nous édifie avec la parole de Dieu. Alors ici, on est édifié avec la parole de la comédie et la parole de Dieu aussi. Parce qu'aujourd'hui, j'essaye d'être dans cette peau, dans un peu bilingue. C'est pour la première fois de recevoir ce grand homme. C'est un artiste, un homme de Dieu, avec des caractères tout complets. Il est un homme au charme. Il fait pleuvoir du rire. Quand il est avec nous, c'est vraiment Ramalobara prophétise Rapé Komaka. Alors on va essayer d'être avec lui. Toromera vraiment au Kangaba, Poumon, Nabiso, Nakot, Nabisopo, Tosimba Mamakas. Et ça, second d'hiver, en tout cas d'hiver, Tosimba Mamakas. C'est qui cet homme? Cet homme a plusieurs casquettes. Comédien, artiste, pasteur, prophète, Liteya Yakanda. Avec cet homme, c'est pour la première fois que je la chaîne Nabiso. Je suis Lokamba TV. Tu me un peu moi historique n'est dimi. Moi mon kaka. Avant de compter la moi actualité, on a que quelques minutes parce qu'aujourd'hui c'est l'intro. Tu bien en intro parce qu'on a plus de temps. Alors ça, moi j'appelle ça intro. Je préférerais avec lui parler de sa vie. Pour te kaka muyibi, babenga muyibi na groupe de la foi. Babloke bungara na kati groupe de la foi. Ka ye mutayiba. Nyonso pe mutazara vilain la bango nyonso na kati ya groupe kaye et c'est vrai tu es en ka ba rumeur. Je suis là avec Liteya Yakanda. La personne beauté. Bonne santé. Santé tata na bisu ya likolo yenda zo batela yenda zo bomba mpamba te na tout atolote po nazana pe mana bomoy boye na tout atolote po nazana makasi ya nzoto toke ni mbala moko makasi ya nzoto ekosaka batebele makasi oyo ya nzoto olalaki bien olamuki bien omonaka loko oza yo mais koki mpe kokosa yo ntongo moko etani alalaki bien mais alamuki te akei c'est-à-dire na bandi kotala histoire ya mokili balobi lelo toza na 2022. Tango mokili ezalaki na 10 ans pour koma na 1000 ans et ako koma na 2022. Ba o wana bakenda wapi? Place na yoki douleur. Non, je suis très intelligent mon frère. Oloba kombo brother yango wana. Bon, nako tout apena toloté. Po na zape mutu na zama yele. Tout elango tolo ka. Na tout elango tolo po na zama yele. Siko na ningina loba boye. Soki oyamba batu na plateau na yo un quart ya niveau na ngana no yambati. Liteya pete. Na lobi bien un quart ya niveau na ngana no yambati. Tokende. Pembe batutela ngotolo kasi batela bangote. Basi ya pembe ebele lelo bazana sama bele. Batuta tolo ngana za bon garçon na za parmi babo ki boga rebate la ete lelo za na sama bele wana oluka ka raison nini ofandela kasite yo vilain kasite olukela ko ska oui bafinga ngai pe naza kitoko te naza kizengi nakobonga te naze lokote na mokili mokolo nzamba ko permettre to tika mokitoko tika mais lelo tozo sepela po nzambe akomisi biso batu na kati ya batu na pesi bino mbote libana mboka ba diaspora peuple congolais partout dans le monde bisika nyonso bizwami yo tika yawe nzambe tata oya sepeli kokutanisa biso abatela pe abomba bino na komi na nga awa toza na chaîne Josué Lokamba TV. Mikolo yo nyonso bokomona nga awa et pas Josué Lokamba TV nenge papa brada uti koloba ete ngai naza na ba casquette ebele nalingaka mutu azwa nga ndenga zozwelanga eza na mama mususu na ndaku
soki bozoloba makambo mutu azoloba bozobenge comédien mama azosilika alobi te aza comédien te ye aza mosali ya nzambe c'est-à-dire bamisusu bakoseka boseka bamisusu mpe bakoloba mutu maboke bobenga mutu maboke mais loko na sepeli chaîne ya mosala nzambe andimi mpe biso ba oyo toya mpe kotia matambe na biso awa oyebi pourquoi napesi raison pourquoi aza mpenza mosala nzambe bible ezoloba boye toye na makomi bible etikalaki napesi un téléphone bible tekopesa ngai téléphone na yo eza na bafilme ya sexy kuna ezotutana ekopesa kitoko te nalingi oyo ya bino te oyo yanga place na tiaka yango eza ta na mutakala moko te okende otutango bino boza na bawhatsapp boza na biloko ebelebele na kati okomona bible mpe na kati bible sokende kokutana na batelechargement na oyo ya bavideo ya mitakala oyo otelecharge nalingi bible ya modele wana te bible faut korespecte yango eko kovanda esika moko na mitakala te bible ezoloba boye ndeko na nga brad parmi bafruit ya saint esprit jeu eza na kati très bien sikoyo papa acomprendre ke eza na bato bapesaka joi mpo eza mosala na bango théâtre eza na kati ya bible bato ebele bayebaka yango te théâtre na bible ezali parce que jésus christ de nazareth c'est un bon artiste nzambe na biso aza artiste oyo aza artiste oyo aleki baartiste nyonso tala paysage ya jardin d'Eden tala ndenge akela mokili créons l'homme à son image kasi ye wana nde artiste te yo ozo dessine na académie de beaux-arts odessine ekeko azanga pema mais nzambe azodessine siko mutu oyo aza na pema na bomoi mpe azosala makambo oyo ata yo moko yango moni nzambe arekonetaki ete fo natia mpe baartiste na mokili nde basala nzambe mayele oyo bayebi ete bazoreconnaître théâtre esengeli barespecte biso mpe babenga biso mpo parmi bafruit ya saint esprit joie eza na kati mutu nini akopesa joie eza basayisayi eza besobe mpo eza bana mikie basalaka théâtre me bayebaka makambo théâtre te na kati ya bible elobi na bebisi te naza koexplike bango naza koexplike bango te po partout na olobela ayebi yango nde te naopesa verset na verset papa plus de 143 verset yango 89 78 37 benganga na privé na opesa verset papa nga pesi nini papa yo na privé papa na $100 atina ngono na tigo cash to nga pesi so verset papa nga na waye to pesi mbongo wala c'est vrai ça wallahi to sala on a deuxième émission yo za mutu na ngai na 10% no ezanga te 10% ya bilo musu foko batela soko pesi papa Josué Lokamba papa Josué andimi na ye obini la nini joie parmi bafruit ya saint esprit joie eza na kati verset na kasi opesi sikoyo biso tokepa papa tozwi mbongo topesi yo kopesa ye te aotangela ye kuna opesa yo ndenge nini mosala nzambe apesaki eloko te papa eza entre na galate chapitre 5 yebisa papa ntango galate chapitre 5 nalebi na mbongo bopesanga $100 ndeko nango nakangisa yo tosamba bavideo ezali du fait ke bavideo eza tosamba papa bapesi ye ndeko mo aza muta fuli te naza mosala nzambe nango mpesa ope vexe mosusu ezopermettre film ya sexy wana siko place na olio $300 wapi tika toya na etape wana te wana memela ya deni ya deni obimisa mpe nsembo oui tozozela ngo maboko ya kofongwama pétage wana pétage semaine abimisa badanseuse ya boyi bamajorette ok yo mpe kointervenir bon kointervenir eza mabe te eza problème ya invitation soki bapesi biso invitation oui akopesa mpe invitation ya mabe te invitation ya mabe ezalaka te il faut banga te empoisonné ndeko na ngai brad omoni ya malamu fo tosoutenir yango tokozela toyoka nzembo toyeba contenu nini eza na kati ya nzembo wana abaneso ya pétage problème eza te abeta nzembo tokoyoka tout comme tokoyoka te mais nga nabwaki bafleur
koyemba eza mabete parce que koyemba na olingo toucher biloko ebele te po permettre na fongola sikoyo po biloko eza ya kokanga mais kaka muke koyemba eza loyembo eza kitoko parce que loyembo ebandi lelo te loyembo eza na kati ya Bible bon Satana po babwaka ye awa na se musala na ezalaki koyemba koadore boye pona kosepelisa nkolo na biso esengelaki ya yemba ye adore voilà na biso babantu take ba africain loyembo eza très important na culture na biso ozomona même oke na baluba oke na bandundu na bakongo na baswahili soki baza na moment na bango ya mawa po ba se sentir que étape otoze étape ya mawa baza pe na banzemu na bango bachaka elakisa ete toza na tango ya mawa baza pe na banzemu na bango o soki komi na era ba feti babinaka mpona kolakisa elembo ete esengo eza kati na bango okei pe epai na baya biso bamusicien chrétien bango pe po basambela kitoko basala nzambe esengeli pe loyembo nzozo nzita beta lor mbonga beta bamiloko nyonso baza pe na batu na bango o baza misatu soki okufi oza chrétien miziki ebeti te seke okufi te baza Denis Ngonde Matou Samuel Frère Patrice 3 personnes wana soki nzemu na bango na ebembe na yo ebeti te seke okufi nanu te fo bandela kokufa po ebeta yango wana miziki mais na garder tokofongola prochainement sikoyo featuring wana na ndenge kaka vite fait abengisi Ferré Fali mabengisi na ba Moïse Mbiye wana mo teke komi bosakani non mutu na mutu pasteur boko bengisa pena héritier 007 mutu na mutu azana vision na yenenga zo memela makamu na ye soki ngo beta nzembo lelo bengisa banani soki na ina beta nzembo lelo so koti pena studio te ba produit yo ata na ngai na ko penser ko bengisa ba musicien ya mokili pona santaka pa na bango salité ezali mais a comme talité mais ba musicien chrétien bagoya kozwa vaseline batie na kati ya nzembo na ngai wana nde place tokoyokana te po toyebi yango bien bato bagafe koleka ce sont des musiciens chrétiens ce sont des hommes de Dieu o bapesi biso soni o tondimaki te bango bakoko sala mais bango basali mpe baprésente yango na miso ya bato mpe ekamwisi mokili tosola muke tosola voilà babengani voici l'homme epa mokuna na église na ye bino basala nzambe bomonango ndenge bon kuna abengani voici l'homme azolela bon nga naza lite ya kanda mutakala na nkolo frappe na le frappe na retour koseka te ndeko na ngai otuni makambo eza très capital yo za journaliste osurcharge ngai babengani François Mutombo na voici l'homme na église oya tongi oya che babatima na ye ache mbongo na ya je mais babe en tout cas tout yo bima kende version oyo lobi na version onga na yoki onga na vérifier c'est babengo excommunié excommunié ye balingala to bengani yo ça va o boule ndengini atake yo pe mo bakoko bengana ye na doctrine mais église eza ya ye wapi eza ko yenda tonga landa te ndeko na ngai omoni na Congo oyo na pesa sko be exemple toke na trouble po pesa bien trouble moko ekoti na minute ona mboka on a kopapolela ngo penza batu bien surtout na église c'est bien moins un contre 100 frappe na le frappe na retour na ko beta batololengo na papoli ona nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e baleka uki kande bandi bambi seminene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka okosala eloko te mwana moko ayema nzembu na mboka na biso sani na ndaku na yo pasola lutu na ndaku na yo pasola soki eloko nga na lela eza na ndaku na yo to mus eza na ndaku na yo pasola ngo lelo
nazo kabwana lelo na bato ebele landa séparation et koya na tangu nini bon François Mutombo accueilli poto pona ba souhait batielaki ye poison très bien asali mikolo oyo esengelaki asala kuna libanda mboka na mikili ya poto aye kozonga eboti séparation tango eboti séparation na mitema ya batu na miniti oyo bakomi komituna eboti séparation maladi oyo ye aza nango na nzoto oyo ye abelaki euti na ngambu nini toyebi te na kati ya église to na esika ya bakretien to na esika ya nini nabengisi yo jeudi le 25 na ngonga ya 15h yaka epai ya mwana mobalo ya théâtre ya kufi okomune nani Cheko na koyebisa yo bato bazochela bato ba poison non tokoti te mais na tieno mopanzi bino mpe bajournaliste kolakisanga mosapi te mon frère kolakisanga mosapi te yo mpe kolakisanga mosapi te yo olakisanga mosapi wana bino nde bacomédien tala nasilisano po bapaster nga na journaliste na merci na boyi te kosikelanga te okata biloko ya kitoko na oninga naloba zela tobe omoni garde makasi na yo garde kanda na yo tobunda na biso na suka émission mais bato baprofite no na message na kosepela mpenza nga na yo oyebisa publike tobunda na biso na suka topesa na message po nga na d'accord atoko yebisa nga ke papa tobosa na ese lekaki ekoleka te bitumba na suka limbisaka pardon bandeko je suis un bon youtubeur ya lelo te ya kala très bien na boya kopesa message na ngai na ba télévision po télévision ba facturaki ngai $450 par mois na ebisi bango na lobi liloba nzambe fongana te yango batu baya kopesa nga noki nga nakende kopesa pona te liloba ya nzambe jamais eza na bible soko tele eza na bato ebele bapesa Jésus punda ya ofele bapesa ye bwatu ya ofele boninga na ye na chaîne na télévision bana koyebisa nga $450 par mois na boyaki eloko wana te kokotanga ranki te na ba chaîne wana nayaki na message na nga na internet na ba YouTube na ba Facebook ndeko nanga kendo vérifier kende ko vérifier na loba yango bwe na 2015 2014 na lobi poison oyo eza efficace oyo eleki même poison oyo eza na este na Goma na Katanga na Lualaba kuna pa mama Fifi Masuka mama Fifi poison oyo eza makasi koleka eza poison oyo ezotekama na kati église na ebite soko o comprendre partout wana très bien poison eleki ba poison nyonso oyo eza na Congo na biso oyo eza na Congo ya makasi eza na kati église poison wana sikoyo ya munene nango evandi na l'église oyo etombwama mpe na l'église oyo baza na mbongo ebele très bien wa prophète 2014 tamambo ekoma ndeko na ngai naza conscient naza na maladie ya mutu mais bon retenir oyo ebimaka na munoko na ngai botala maladie ya mutu na ngai te po soki botali maladie na ngai mutu s'il vous plaît tokopedre ebele ya ebele bino bokanga nde oyo nga nazobima na munoko na ngai ndeko na ngai poison ya bakretien eleki poison ya bapayen partagez ça sur internet c'est fort dans l'église dans la communauté poison surtout ba communauté oyo etia kombo makasi na mboka na biso keba sala attention et ana poison pourquoi eza na poison eza ligablo eza compagnie alingi te ye lobi azala te mutu mosusu azwa église héritage faut préparer ya ye oza na kati ya communauté ebandi boni ozo travailler na kati ya communauté bapesi yo espace boye obandi dans le neya
église Mathieu Tongwami otongi babengani yo pona koyeba ete héritage ye papa touti komona ngwa dernièrement église moko betisi masasi na ndenge aliseki te apôtre d'évangéliste bazobunda na yango wana ngai na ndimi garant na ndimi prison na ndimi boloko utano prison tika na okaka te mbonga na bengaki oyo bimisanga yebe na maloba mabia loba kaka pardon oyaka pona ndeko na yo na kufanga moko te yo ye na caméra ngape na olanda sentiment caméra na bilobela e bon on le bango pour to fanda na chambre yo fanda pa na bino nga na fanda pa bino na lobaki yango faut comprendre que koti boloko pour na sentiment caméra na ngai faut na zana eti na suka bibi sango pesa ka mbote pardon mageto bunda sute to tiki te limbisa kombeza na bosa parti au moins na bosa na kotanga bible mais bituma na bosa na ade nzambe Cheko poison. Cheko poison. Cheko akei.